Chinekene. Oluo. Papa, maman, Elenge, suivez toujours votre film nigérien La Solution avec votre aimable frère Germain Dibandi, les rois Salomon, les tontons national, sur votre chaîne de solutions Solid TV. Solid TV, votre chaîne de solutions avec les tontons nationaux chaque jour 14h et 23h sur votre chaîne, votre film Nigeria avec les tontons des tontons Germain Dibandi, le roi Salomon. Vous ne serez jamais déçus. Osana Posa, il y a pas publicité. Osana Posa, il y a promotion. Osana Posa, Babetali Solo, Balobela, Église Nabino Peba, activité Nabino. Vous contactez toujours votre aimable frère Germain Dibandi, le roi Salomon, les tontons nationaux. Vous ne serez jamais déçus. Restez toujours branchés, scotchés, cimentés sur votre chaîne. S'il te plaît, Nanako Salangote. Et Abomi était Adjama. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. So, your moves. Who taught you? Oza technique, hein? Na l'accent en No one. It came from trying to Mutute. stay alive. Na pendant oka koluka kozala en vie. Which means danger cannot come to you. Na moni ke danger ko menace te. It wasn't always like that. I'm not from this land. Ezala toujours kabwe. I Na only za settled royaume here, te. and the gods of the land Ngai na etabi ape banzambe ya royaume be yo. a daughter. Bajijanga dini. Nazala fille. That's great. Oh. Eza génial. I knew there was something different about you the moment I set my eyes on you. Nayebi ke eza ba différence kati na yo ntango namonaki yo. Saving me. Different. Mpo nini yo sauve ngai? I don't know. Nazo ignore yango. You were chosen to facilitate the ritual and festival in this land. Yo zaki oponamaki mpona kofacilite ba rituel Given to you. na festival. There will always be other strangers. Kota liberté bapesaki yo ezalaki na baétranger mosusu. All right. Thank you very much. D'accord. Merci beaucoup. But I am not at rest. Naza na kimia te. Mama na ngai. I don't Maman know if she's Nangai. still alive. Nazo ko ignorer so aza toujours en vie. Are you looking for a way to get killed? Ozoluka moye ya komiboma. Don't understand. O comprendre te. Azali ka nyonso nga na tikali nango. How about me? Bonga ishiko. The moment I set my eyes on you, a thought that I've never Tango natala ya miso nga pa na yo. before saddled my senses. Eza le mot te oyo etraversa ba pensée na ngai auparavant. Eloko nini oyo etraversaki makanisi na yo. Burning desire to be with a man. Désir brillant ya kozala kuna mobali. Atomaki bolingo na ye. Chiu Chineke meo. Yo prince akolinga kokuna yo kokoyaka bolingo. Bamoni bango Bamoni bango. Bamoni bango. Ani apa kwami? Ani apa Awela kwami? kweni abujin. Ima ijai no ne. Pebe kata sozo silate. Ekulu no kilikili kana Eh, yu kwa pardon, sana Badi. dalienu. Kiri.
Alors, bah, qui t'était là, na Pourquoi il s'en bango. est pour un match? Bakake. Nini? Nini yango? This ill wind that heralds the evening. Nini yango mon pepe mabe boye ezoko ezali kosouffle na pokwa lelo. Ani nini yango oyo? I did not say what to anyone. I think you should know. Nalobi na mutu te eloko oyo. And you want me to believe you. Now, you don't have to believe me. Olingi na ndimela yo? Not to believe me. Nangi kutena bake yo ndima ngai. Muninga yemba mo bayemba bona ba décision yemba mo aleki bango wa. Ko basi bakoka bango bomba secrete. Akofufu. Okay wapi? I have to Ake go musika now. awa. You said you will make sure Awele is fine. Pona kende sikoyo. How is she? Yo fa wa sire ke Awele va bien. I am leaving. Na Without yebi te. her knowledge, Ngana keyi. Sango yebisa biso. I volunteered to be here on my own. So I don't owe anybody any explanation Na fait on why décider. I am leaving. Why would you? Na zo kende na nga sans explication pesa mutu explication eza raison koke na ngai. Okay wapi na zo ko ignorer. Mabe koti te boy. Awele soki abini bonyoma. Mabe ko okota te boy. Po yeba pona ki pa banzambe. Pona ko purifier. Pona bécartation. What do you mean Ihioma left? She left. Nene yuma kei. Did you fight? Akeya lobelo rote. Nothing of sort. Boswanaki. I know you all volunteered for this work. Paraventure any of you Nabi ke boyaki okaba volonté pona musala oyo. do it So boza honorably. prête. Osala ona ndinga malamu. Bamonaki bango. Bamonaki bango. Bamoni bango kuna po. Bakobi pene akobi na DC7. Ba ye aki alobi peli kamote tout la muze ya kei. Kuna kake betaki pona nini? Nina ngwele kaki. Don't you want to see your mother again? Na kwea ki. Come back. I'll give anything to. Po ani ozongi okomona mama na ote? I Na opesa nyoso pona yango. kind of miss you. I don't know. I prayed to my chi to bring you back. Omakaki nga mwa mke. Missed you. Omakaki nga. Na nobonda banzambe bazongisa yo bande komankenga. As much as I hate to say it. Bango kwela bango bolingo pa mwa mbalo oyo. Thank you. I don't know if it's no. Nazo deteste koloba ngo. But Nalingaka yo. let's go. Tala. She said I Pardon. wouldn't make it through the boundaries of this kingdom. Abaki kena ko bima na ba frontière ya royaume ote. She promised to keep me safe. Nebi chemin si o to koki kunna koleka. More than she owes this community. A promettre nga ko protéger nga. It's just a matter of time. Just like a helpless lamb. Bibini manga modeli na communauté oyo. Slaughter slab. Think about it. Aza lokola agneau oza kwa agneau oza sans défense akomema on abattoir kanisa ayekomanga bujingo awa ya mosala zuwa bamowelela ye na awele ape nganga akoyembaka babudeme na ye na babudeme
Udeme nede. Udeme mnode. Mudeme nede. Udeme mudelele. Udeme mudelele. Boyo lo bisama ka mususo na kwa yebeke te ba ko lo baka nini. Olanda mozindo afirma na biso. Annie. Déesse à fertilité. Ibuetala. Déesse Yambola. Zambia ba tonnerre. Chani. Mon personal chi. Nzambe na biso personnel. Toye pour na ultime consultation na royaume. Yabana ya Annie. Kaleba sezo ezofika moto. Kaleba sezozika moto. Ezopela moto. Kaleba sezozika moto. Awele. Awele limbuma. Alimbuma mankalankok. Awele limbuma mankalankok. Merci beaucoup. Ezemwani aye. Nako yemba. Lobaka kayoka koyembeke. Volke eko brûler village ezemwani. To what do I owe this tension? Station ni yango oyo visite non atong oyo. What is Ezali bigger plus grand than que the cricket. cricket? Et continue ordre cricket. L'ultime consultation est has rejetée. been rejected. The previous one came Précédente back est with par the rivière. Enfin, with fire. moto. Oko. Moto likolo na yango. What? Moto. With fire, you say? Oui, moto. Fire ezani. No wamboka. Okunelele. Wana ngai. My king. Wana ezali kuannonce mabe. What's evil? Nini ya mabe What did we tosali? get right? Sa majesté. We did Tosaki all oyo we're supposed esengaki to have done. na tosala. The oracle Oracle boy koloba. refuses to speak. Ezemwane. Listen, why? Pay attention properly. Alobaka They toujours usually à speak with d'habitude. a vat, the smell of which lingers long after the speech has been made. We cannot afford to fall out with Annie. Not at this moment. Consulter Consult bango. with them. Sacrifice oyo Sacrifice esengeli. whatever there is. Pe ezongela ngai. Then revert to me. Ibe kalili mboka, nte pardon. bago n'ọnụ nte. Ibe kalili nte Pardon. na bago n'ọnụ Yango nte. ngango ayaka ba mondongo oto nini. Udeme, udeme. Ayembaka na ye kaka. Udeme, Guards udeme. at the border. Mabe koti. Your Majesty. Send word to the village guards at the border. The search for a stranger should be intensified. Tinda bato na ba frontière recherche étranger. Fo ezala pena batindi pena recherche étranger. Fo ezala authentifié donc eza grave mabe koti na kati ya village. Ape ba otumba poko na bango so epoko ya zamba. Na réfléchir depuis. Na nini? About. Consultation est ratée. Loba ozo kanisa siko. Pona nini ero akendaki? We're waiting for Beno de la kaka wele azonga na ye me yake ya expliquer le côté. Oyebi You know, na réfléchir liko nango me ngapi na comprendre te. I just can't. Ngapi na kokota misa piko nango te. My instinct Este na ngelo bakyo. Ihoma may have heard or saw something that made her leave. Muninga biso akendaki amonaki eloko oyo elekaki yango esaki akende nekokai na oyo eleki lelo na villa na rivière. I think we should give up Openzi already.
namoni ke banzambe basilikeli biso What? na to livre nanyo abinga na kotika o te osala yango. Mwa mobali oyo nde bakomi kokufela ozala bogare ekomi mpe ngambo. Silence na yo ezoboma ngai. Problème eza nini? What is the matter? Nangi natikala nga moko. Eza cause na ngai. For I am no longer welcome. Naza le bienvenu awa. And I'll go. Fona kende. If you ever make me look for you again, Soko I swear, you leave me no soki option than to opuse nga drive my suna sword luka into your yo chest. opesa nga su shwa te na chuba yo mbeli na poitrine na yo. Kasi na otikala I'll awa. be around. Can I at least Nakoki go quand même to the kokende mountain? na kochasse Don't get caught. kotika bakanga o te. Awela komi na ye otombe bolingo. Afengi akende kochasse batiki ye nzoka nde batie bagarde kuna baluka étranger mpo na sacrifice. Nini ekoleka na filme na biso ape deja wele atombe na ye amoure ya mwana mobali oyo. Nini ekoleka filme na biso oyo? Filme oyo eza kitoko. Tolanda mozindo ya filme ba biso. Suivez toujours la solution avec votre aimable frère Jerome Diban Leroy Salomon, les tontons des tontons, les tontons nationaux. Ndeko mobali kebale. Oh, I will ask you again. What nini happened lekaki when tango you yo okimaki? Akimaki. Looked. Do not Kojouer na speak idiote dumb. na ngai. Nini What yango lekaki happened entre yo between na you and wele? Awele? There is Eza trouble perceived ko na trouble in the royaume. land. Maybe Peut-être eza because cause of ya your présence na presence. yo. Or maybe because of whatever Peut-être evil mabe oyo Awele has awele committed. asali. Nini ozoloba? Talking about. And he only Ani chooses ye those aponaka pure in bato baza spirit and pire body. na esprit pe na corps. Now tell me, did Yo you violaki violate Awele? Awele? Obimaki na Did you have a wele? gun on- Jamais. Jamais. Never. Kofo Then you kende. must go. Nakoki kolivre te na bango. And I Na- cannot allow nakoki you jamais desecrate my father's land. kotika yo oprofane mabele ya tata na ngai fo Wherever you kende. go, I go. Mpona nini Why boye? is that? Depuis From the first day depuis I premier set jour nga my namonaki eyes on yo you, motema na my ngai heart skipped. oyo nyonso When soki this is esili over, na ozonga I mpo na will yo. come back for you. Eza promesse? Promise. Oui, na promettre yo. Promise. Na promettre yo.
Il faut kende sikoyo. Ujingo bana mabale yo bana beta bana bato abasi mitu. Was that what happened? Yes. Okay. Nazane sengo I didn't really think about it that way, but na pense ko vraiment na misu ngate. What do you think you're doing? Yoka sasani azongine elo malamu. Oh, azongine. Eza nini? Yoka. Listen. I am Naza sorry I lied to désolé you. nakosa kyo. I Naza wasn't ki sincere, sincérité. but it is not you. Eza my te heart pona beats yo for. motema ngezo beta. Eza pona Eza wele. I only came to Naye say koloba goodbye. au revoir. Je t'en prie. Limbisa ngai. Basi bakokana bango boye te naza désolé. Yo saa nini? Akoka te. Efika kofunda oto te. Pe jouer mati motema boye. what took you so Pona nini? Scarcity of games, perhaps. Ti ero yo. What is the silence that hovers? Pona nini silence ezali ko envelopper atmosphère? Na tosali nini? Naza désolé. Oyebaki? You knew that Oyebaki? you were supposed to be pure in heart, and yet Tango you ozalaki made sans sense. sorte la pure ya motema, ogarde secret. What would Ongaki nasala nini? At the expense of this kingdom and the people that has given us shelter. Pona bato oyo Life? bapesaki biso bomoi na Why? abri. Pona nini? Nayebi I don't te. know. Siko nini? Does this mean this is Ngoba ke ezali goodbye? au revoir na yo. Oba koyoka kaka. Koyoka zuwa. Asa sambla. This is Ezali au revoir te. Na okende pa ite. Na kokufa. I am dying. Na kokufa. It won't be long. The oracle will Kala find mingi this. te oracle akodécouvrir yango nyonso. Do you mean you want to sacrifice your life? Ongoloba ke Risk your life for my own oko mistake? sacrifier vie na yo pona erreur na ngai. Zela na minute moke. How did you Ndeni no find out about découvrir yango this? nyonso. I overheard two farmers discussing, Nazoyoka ba villageois bazokodiscute na zamba. and they said your final Balobi consultation ke failed. ultime consultation na yo échouaki. They pointed fingers Bazo at you. accuser sur yo. Naoki bango bazoloba. Oki nini? Oki nini? What did you hear? You need Odo to risque ke bakanga yo. look. No one pries in the privacy of the daughter of Eh? Annie. I think Il faut na solo na iruma. Pona nini? I need to Pona know nini why she nangine ba left. pona nini ya The kendaki? woman left because Parce que ya she lingaki. Yo You ndimi think? I know. yo yebi eloko te yo. Yo kasi think oyo what elekaki na What Alice rivière doing this morning doesn't mean atoka anything lelo to you. kasi egelo beloko te. Olama, what do you want to do? I cannot allow two strangers to Na kokotika te ba étranger ba profaner mabele na biso royaume na biso. Tala. watch.
Je pense que ye abimi na wele. Hey, asutuki. Oyebi makambo loba. Kaka ndenge na lobi yango. Nazo penser. Tika, rote. Tolanda mozindo ya filme na biso. Suivez toujours la solution avec votre aimable frère Germain Dibani le roi Salomon le tonton national. Ana mozindo ya filme na biso. Kake beti. Mabe koti. Nazo ya pa na yo namoni umate. Has gone to join her uncle. Ake kotala ko noko na ye. Ayo tala muningana wa kenda ki ababise muningana ake tala noko na bango. Ah ude pa bandi. Udelele ya bandi. Udelele. Udete. Udeme. Ude. Eze mwani. Ezani. When Uzomaka, the daughter of Ikenta, the chosen daughter of Annie, violated her body before the fourth night, didn't Annie show us? Est-ce que bandam balakse biso te ke mwana ya Annie a violé ndotene avant 4h minuit? Did we name Est-ce que to nomaki mutu malamu? Did we put the mantle on the Est-ce que wrong to taki head? manto na epaule mabete? Uzalaki wa na tangwa wila aponamaki. Oui nazalaki. Mais nini What leki? is happening? Ani azolo balange lokote. Shikoni na ngwa ya mabete osali. All Bakiti na our biso thoughts are nyonso withered tu in one ebebi na butu moko. Who knows? Nana yebi nini ekokoma ensuite. Patience. Au prochain jour ya marché ya eke. Nakokende na diako. Nako consulter nyeke. Akokoza na information. We do not have Toza susu na tante, tokozela susu ti. You can only Faut consult with consulter Wanyeke nyake. on an Eke Market day. Patience, Ezani, patience. Royaume nanga ezaki ravagé in a twinkle na Claude. Naza suna patiente. anymore. Udelele. Udemlele. Olanda mozindo ya filme na biso. Bote na yo. Mon DG. Ben Lukanga motema mama. Martin Delela. So what do Chiko we do now? tosani. Tozela. Wait. Tozela. Wait. Ti For tango how long? nini? How long Ti do we have to nini wait for? tokozela. Eh Prince Nangai. Bonjour. Telema. Zela Prince Nangai. Have you got Yo this? How dare you stand yo on my perde mutu. Koma kotema na njala ngai. Upede mutu te. Well, it doesn't Te seem nani azala posa ba déranger because I te. heard two voices. Eh ya bimi. Prince My Nangai. prince. Ni yango zo What's going on lekawa. here? Alingo tikanga na leka te. Nga na invite ki yo te. Tika biso, s'il te plaît.
Oza mutu pa na yo? Mutu? A man? Oloba le kamni yo loba. Na ki voya mutu. Prince na ngai. My prince. Is jealousy Jalousie now ezo eating into perdre your yo head? moto hein. Na I was consulter. consulting. You've forgotten that Yo I'm the bosani daughter ke of nga Annie. nazali fille ya Annie. Well then, Très bien nga na bosani te. can we just have Est-ce a que moment, please? na toko discuter moi minute muke na ndako na yo? My prince. Prince na ngai. You know I'm not allowed intimacy with anyone. Ezali interdit ya koza intimité na moto. Eza tiani mpona awele. Oh, really? Nayebi kolinga nga mingi. Kolinga ngai. Don't flatter yourself. Kose flatter te. Sikoyo. What do you have to say about my Okoloba mpona sujet ya proposition na ngai. Nazali eloko ya koloba te. Nazali kama oloba te. Roi na ngai. My king. Nyonso eleka malamu. Nini? Is this how posterity Yango nde baposterité na ngai bakokanisa na ngai. Roi azali koperi. La postérité. Kind-hearted king. Postérité na ngai. Dommage. all that? Nyonso wana ezalaki vraiment détruit na présence na ngai. What evil has Malheur nini efe battre kati na biso nyonso wana. Moto wana this moto wana nazoluka. Okosala nini? I will Nakokata slit ye his motu. throat. I will pour his blood on the path Nakotia of Annie. makila na ye Feed his na flesh hotel ya to the Annie mpe vultures of the nakotia ndoto na ye na bavoto. Calme-toi roi na ngai, je t'en prie. Calme-toi roi. Let's wait Tozela until jusqu'à mwaneke ya koloba. Tolanda mozindo afirme na biso. Nini ezoleka na filme na biso. I have no vein of Naza patience. susu na patience te kati na ngai. Tolanda mozindo ya filme na biso. What are you willing to You- give in exchange for this affection Yo you zali speak of? na eloko opesa ngai comme échange mpona affection na ozopesa ngai. birthright? Ouais, héritage. Trône na ngai. Be careful what you Keba na wish. eloko ozosouhaite. Of what use is sitting on a throne without a beauty? Tina nini navanda na trône sans beauté lokola yo. Ozanga beauté lokola yo. Oyebi? Perhaps this beauty Beauté oyo you ezali speak kuna of kolobela. is of the Eza flesh. plus cher. What happens when it fades So nini away? koleka soki ngai Will it still na be disparaître. Even when Même there's force. strength. Tango ekotika yo. Te. No. I can't Na ingo be ozala your mwasi na yo woman. te. I'll need Eza some mpoza na time tikala nga alone. moko s'il te plaît. Please. S'il vous plaît, My prince na prince. ngai. Excusez ngai. Abona ye prince. Bojinga yango eza mistake moto okolingaka te moto okolingaka te nde akolingeke yo. Bangi bakima. Where are you taking me to Ozomema nga instead wapi of the ero. night? I'm taking you to a Nazomema safe bisika oyo place. ezali sûr. Let's go. Amakego. Openda servante moko ya confiance. Yoka. Look,
kozilanga kutu te Please. limbisanga Do not say nakoyebisa anything mutu to te anyone. eloko moko te Do you understand? ozoyoka wi ya Yes, wele I will. allons-y Mwakigo Where's Olana? They came for her. Our father is not feeling well too. Okay, please don't nakoyebisa say mutu te piche bango mpe bakimi tolanda mozindo ya filme na biso awele bakimi bango na étranger nini ekoleka na filme na biso filme oyo ezokoma toujours elengi baokima butu My prince na ngai I saw her move out from her hut. namoni abimi na ndako na mwa mobali caught nalandi them bango midway to their ti destination. bisika bakei But I'm mais very, naza very très sûr sure they didn't elude the village. bakimi na village te nzoni batiteli ye surveillant moto na surveillant alandela ye Well, if she's hiding, soki abombi find out where. adécouvrir wapi oui prince na And also find out découvrir mpe nani azali oui prince na ngai je m'en charge nazokotécharge nango nzoka nde batiaki ye piège espion alandela ye les murs ont des oreilles nzoka nde gade kwa nde olandela bango alandeli bango na bisika bake batama oyo servante oyo bande kotama na wele yeyo tolanda mozindo ya filme na biso nini ekolekeke yo ndenge azoluka moto kende boye tolanda mozindo ya filme na biso la solution avec votre aimable frère Germain Diban le roi Salomon le tonton des tontons et tonton national Osunani na moninga na bango wana oyo akimaki ezalaki difficile te mpona retrouver yo na batami te mpona koyebisa o vrai nasepe kozala awa en exil olingi nini
Mysterious things. makambo ezali mystérieux ezokoya Our crops have withered. baculture ezali enchefé mbula Has etiki ceased. kobeta And there is endless rumbling of thunder and eza bakaki lightning. ezobeta Our people are peuple na biso agonise and mpe I na heard apprendre ke more bato will ebele die bakokufa if soki solutions are not solution ezwami preferred. te. How may I Oyo help? olingi nalobela nini? How may I Olingi nini help? na ide na nini? How may you help? Nini okoki na koide? Don't you have a conscience? Oza na conscience te? E bato batewe koboma makambo azali naza siko awa. For Po you to oyebisa tell ngai me why mpo na you nini left. okendaki? What Nini yango really elekaki happened? vraiment? I left on my Nakendaki na own volonté volition. nanga moko. No one forced Moto moko me aforce ngai to te volunteer myself to serve Awele. ke na servi awele. And I don't expect Pe- anybody to question my Nalingi whereabouts. te yoka If you tell me, soko oyebisi nga oyo pene elekaki it may ekoki help. mpe koide. Think about your father, Kanisa papa na yo, your famille na family, yo, and the ones dear bato to baza you. plus cher pa na yo. Yoka, s'il te plaît, Please not allow Arnie to kotika te burn. ani azikisa. My tongue couldn't say what my eyes Mote saw. monoko na ngai kwa koloba te So I oyo left. misu na ngai oyo emonaki. What did you Nini oyo omonaki? Aholoba vérité tote tolanda mozinda femiso. Okay, I'll be back. I'm going to get you food and water. Na ozonga na ke kolukela yo ya kolia pe komela. Ozosala nini? Kobima wa te awa eza siu te. Let us just Tokima awa. No. They've tightened the security. Ba renforcer sécurité na frontière. Just stay here, you'll be Yo safe. da awa na sécurité s'il te plaît. I heard Fona you. kende. You never told me why you're helping me. Jamais oyebisanga jamais mpo nini oyedaka nga. Yongene bisa raison mpo nini oyedaka yo. Naza amoureuse na yo. At the expense of the land that harbored you. Ya royaume oyo baponaki yo bapesi yo mpe sika. And I'll gladly take it back if I could. But one thing I do not regret ever doing is loving you. Eza eloko oyo nakoregrete eza ke ndenge nalinga yo. Ages to know what they had. Oyebi nga kaka mingi te oyebi te oyo motema na ngai ezokosi sentir. And I do not. Nazoregrete te. Yoka. We are going to make it out of Tokolongwa awa ensemble, je t'en prie. Kota na kati avant que mutu moko amona yo s'il te plaît. Nakokende sikoyo nalukela yo biloko na mai. Tambe tindela basi oyo bazalaka na susi ya mibali. Tindelaka biso mibali basi oyo bazalaka na susi ya mibali. Aza na likanisi mpe ya kosunga yo. Bosungana bolingo eza nde bosunganaka. Otrouve ye Hey! olama How is your sick? akafime na kingo kangi pa kangi ye yo omeka Don't you ever omeka try. lisusu te. Don't! Oyoki Are you out of your opede mind? mutu yo waliboma Kill me already. bomanga lisusu What are you nini waiting ozozela? You already led us. Deja yo meme biso na ruine. When were you ever going to own up to your trust? Nini oyo koki kouvrir pa baservatelo eloni yo zoloba. She violated her body with Obinze. Aviolaki corps na ye na obese. Bon, So, siko nini? you hand me over to Bokolivre nga pa peuple na bino? Will you leave us with no so many Okotika biso oso busu te.
I heard you're going to stone me to na death. apprendre ke bakolapide ngai à mort. That is Yango wana what's royaume We're esalaka. subjects to the land. I like your loyalty to your Nalingaka royauté na bino na patrie na bino. But what Ni esiko happens ekoleka. when one Soki day un jour you bolamukini wake boye up to a bright bomoni and beautiful sunrise, na moi and the next hour ntango oyo ekolanda to the horrifying scream of death? You've lost a ya loved one. koperdre être cher. A community Communauté somewhere mo have used him to atone for the sin of quelque their part land. bodo pona ko purifier mabele bozela. Whatever you Nyonso oyo bokoki kuna ko raisonner. absolutely wrong. Nyonso bokanisa one ezali faux. There is no beauty in death. Eza na beauté moko te na kati ya kufa. For your carelessness. On the contrary, Au contraire, no. I want to pay for all the consequences and evil that I've brought upon na this kofuta land. mpona conséquence pe malheur na memi na royaume oyo. I also want to Kasi elaki mpe ensure ezala assuré that no human head is ever used again. ke moto moko sute azalaka utilisé na bacélébration. How? Banzambe The gods have blessed us with cows, goats, bapini biso na bavache na bamouton. Why must we slaughter man Mpo na as nini animal? kogoje moto lokola nyama? I will be going to see the great Dibia of Fona ke komona le grand Dibia. That is far Meza from musika. If I So na leave, ke sikoyo I should be back before na sunrise. ozonga ava coucher ya soleil. Why? Mpo na nini ngo sala ngo? I can't see right. Fo naloba ngo ka sikoyo, nalobeleka sikoyo na retour na ngai na osala ngo. I once Na lived rencontre lisusu on one of my na moko ba aventure na ngai discovering new kingdoms. na royaume oyo. And we should trust that you will be back. Topesa confiance mpona kozonga. Amizokisi afemi makila na ye. Is my bond. Makila na ngai nde eza gage na ngai. Tolanda mozindo ya filme na biso. Sacrifice humain. Pona to purifier makil mboka na biso foko boma bato. Tala bakutimi ya bonyoma, bakutimi ya mabe, bakutimi ya buzoba. Lelo baza toujours emprisonné na bakutime. Tolanda mozindo ya filme na biso. Yaya mwana mai baya kokanga yo awa. Mwana mai oza na insécurité. Obinze! Ombinje. Obangisi ngai. I thought I was under. Kafena oneti kene zaki atake. Yoka. I want you to be safe before Nalingi otikala wati na kozonga. My aides found out that
we are the problem of Na the décou ba découvrir o ezali ba problème ya royaume. Yo yango fona kende. back before Yo nightfall. ngotika ngai nga moko na kozonga avant butu. I can't say Eh? right now, but once I return, Na I'll let retour you na know. ngai nde na kosala yango. Ozo comprendre. Fona kende. Is it worth Ça it? vaut la peine. Every bit of it. Abi na kozonga avant butu. Nzwana za garde atimbelaki deja bisika baya kobata mawa. Garde ya prince. Tolanda mozindo ya filme na biso. Suivez toujours la solution avec votre aimable frère Jamel Baleroy Salomon. Les tontons, les tontons national. Tolanda mozindo ya filme na biso. Wana nani neti na nsima. Wana na nsima akolandaka ye boye. Tolanda mozindo ya filme na biso. Tomoni pe azokatisa mai. Mbote na bino. Groupe anti-stress masola ba mikolo. Mbote na bino. On est ensemble, y a pas de souci. Suivez toujours la sauce avec votre aimable frère, tonton Jamel Baleroy Salomon. Mbote na yo joli chomba. Pe awele azali kokende. Akokende ke wapi? Tolanda mozindo ya filme na biso.
Ape tomoni awele yako keneke kaka. Oje na baka mabanga. What do you say? Ozoluka nini mwana nga ya mwasi? Eh? You didn't even see Na me omoni nga kutu atate nde nazoya. You were there. Nebe deja ki ozaki wana mwana nga ya mwasi. What do you say? Ozoluka nini? Yo nganga ti yeba kaka ti. Yeba nyonso po anika te oyo oyaka boye loba nanu. I seek the cleansing of a land that gave me life. Purification ya royaume nde mutepese nga vie mais na décevoir bango. I seek a new Mais nazoluka nouveau départ. I seek a new Nazoluka order changement. from this barbaric acts of human Ya sacrifice. application barbare wana ya basacrifice humain. Aseki. Bolingi mpe naseka na interpréter. Elo ni eza drôle. Who told you? Bayebisi yo. Who told Nana you yebisi yo. that you can change what has Nana been yebisi yo ke constituted? okoki kochanger oyo ezalaki institué depuis longtemps. Nana yebisi yo. Eloko nyonso ezanga solution te. But that is the more Yango reason raison that it should be changed. depuis que mamu fait changer. They are long gone. Bakofi depuis kala. Yet the people still Mais ba suffer. peuple bazo continue ko souffrir. Is that what they told you? Grand tipia. I do not expect Nazozela much te from people who are under the reign of a despotic bato king. ebele. People who have been reduced to nothing but a Bato murmur. bazaki réduit à rien. They practice human Bazo ko sacrifice. pratiquer ba sacrifice humain. Yet I see the fear in their Mais nazomona eyes. kobanga na misu na bango. I see the grief, Nazomona mawa the remorse in their na eyes. misu na bango. Grand tibia. S'il te plaît. We need your Voilà help. pour ça aide la yo. My child, Mwana na ngai. Mobali moko. one man cannot change the course of a tradition. Moto moko tawe koko na ko changer traduction. That is what Soki the people loba want. ke soki peuple Even though they cannot speak up, alingi. that is what they want. Eza yango wana peuple ko loba te nde ba yango nde balingi. I can't help. Nakoki ko aider yo te. Can't I at least liberate the land Est-ce from que its present nakoki doom? ko libérer royaume te na prison nango? The crops are withering. We don't have Toza na rain. pluie te. Famine is fast approaching. Nzala ezokoya ya makasi ezoya. Great one, Grand please help tipia us. yoka biso mawa. There is incessant rumbling of thunder and Ezaka na lightning. bakake na ba éclair. Grand tibia mawa yoka mawa. I beg Je you, t'en supplie. Sunga biso. what can we Tosala do? nini? Mwana nga mwasi. You have it. Oza nango kati na yo. Kende. Kende sikoyo. Na comprendre te? Kende. Kende sikoyo. 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 Abi oza nango kati na yo. Kende sikoyo. Gantibia. O Gantibia akolambaka limbondo otoni. Ayebo yakuti ete. Akuti mobali te. Obinje. 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 Obinje.
Awa, Obinje bakangi te What have boy. you both done? You gave up Obinze to the Bo villagers. livre Obinje pas villageois. You didn't. Then who Tu sais le did? côté. I gave you my Na word pesa bino that I was parole na coming ngai. back to make everything right. Po to raje makambo Why? pona nini? Then who? Eh. Babimeli. Nini ekoleki awa? Bakangi Obinje. Yeyo te o. Obinje bakangi Obinje. Awele pe bakangi ye. Mon pépé. Long shall you reign. Votre Altesse, votre roi, To a land that gave royaume o epesi yo ndako turned your yo ndimi opesa ngo na mukongo for you to go and hide and protect its mpona okende kokanga objet ya sacrifice No object. yazali mutu aza sacrifice te mbata tozoloba nini No one nga so naloba mutu akontredira nga te mbata ozemoni pa ye ezemoni ezani we have found the na totrouve problème daughter of an mwana mwasi ani the one hiding ye moto abandaki koprotege objet ya sacrifice onyaki arevele ngai nini ekoleka na filme oyo sikoyo tosala nini We sacrifice. po tosakrifie ye ensuite tokokanga 3 nights. awele après 3 jours mpe tokosakrifie ye après avant sacrifice esala mabongo bomema ye avance bomema ye mpe bujingo Chinekene Oluo Papa, maman, elenge suivez toujours votre film nigérien La Solution avec votre aimable frère Germain Dibandi, les rois Salomon, les tontons national, sur votre chaîne de solutions Solid TV. Solid TV, votre chaîne de solutions avec les tontons nationaux chaque jour 14h et 23h sur votre chaîne, votre film Nigeria avec les tontons des tontons Germain Dibandi, le roi Salomon. Vous ne serez jamais déçus. Osana posa, il y a pas publicité. Osana posa, il y a promotion. Osana posa, babetali solo, balobela église nabino peba, activité nabino. Vous contactez toujours votre aimable frère Germain Dibandi, le roi Salomon, les tontons nationaux. Vous ne serez jamais déçus. Restez toujours branchés, scotchés, cimentés.